Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Coucou la famille. J'espère que vous êtes bien. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche, vraiment, bande konanga. Merci, Nabi Onyonso. Merci, Naba Obo Sepelakati, le Boza fidèle, Nala danoise. En tout cas, Bangote Ebele, Tozaka Rabatu, Ermope, Tozaka Naba Fail, Nabiso, Bafoti, Tolamukaka, Ermo, Tozaka na raison. Tozali bateau. Voilà. Donc, bande konanga, lelo, bon dimanche, Nabino, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, vraiment, ba oh, ba sambe la ramakasi pour la danoise, nzambia pambola bino, parce que, to comme la fin de l'année, bino, boye, bitumba, ezala makasi, bitumba ya libanda, bitumba famille, bitumba ya par-ci, par-là, mais, to zawana, ba homme de Dieu, ba zawana disponible, pour nous prier, pour nous biso, pour nous pesa ba prophétie, parce que ba lobby, tout ce qui est comment on dit encore en français? Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Ekimingai. Voilà, bon, je n'ai pas le langage de lingala. Et le konyoso est bimi en poissa. Voilà, donc, ils allaient condamnés par la prière. Alors, bateau français, bo balole langa, et ça langa kitoko makasi. Voilà, donc, topesi bayenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya PV ya Longo et puis tolobi vraiment boboto bondeko na bandeko ya catholique toke na matondo na bandeko na biso ya kimbangiste respect ebele na ba chef coutumier na biso. Alors bandeko na nga toye to kopesa bilan après le concert de Fali et le konini eleki comment c'était passé, kota Fali comment, kota ba combattant comment, bande kunanga vraiment boyo kanaboke binyonso, bo like bo partager, to zape na audio ya combattant oyo balobi mibale, to ko tia yango, to ko analyser yango na bino côté ya ba combattant balobi nini parce que kota Fali to yokaki yango déjà en live baza koloba bazoko lakisa bilili vraiment bande konanga tozo lobela ngo tokota na boke binyoso bolanda la danoise na boke binyoso vraiment kozala bien commentaire na yo kosala bien alors le leza dimanche kolinga pe okota na bien sa kofinga te vraiment yeba que Jésus Christ revient bientôt ezalaka ya solo Dieu existe ezalaka makambuya lokutate ezalaka slogan te ezalaka vérité. Alors bande konangai vraiment qu'est-ce qu'on peut dire vraiment tout ça tolobi bravo na Fali Poupa parce que concert na ezala qui réussit. Alors en tout cas il y a batu bazokite c'était d'abord et l'autre bande ko banga yangwana batu ba bukanite batu ba kufite. Vraiment, concert et l'équipe très bien. Leur organisation, ezalaki makasi. Cette organisation, ezolakisake. Il y a eu des gens, il y a makasi, il y a politique au bazaki derrière Fali Poupa. Parce que Fali Poupa n'a pas moyen, Fali Poupa n'a vie normal, à koki jamais que ça la sécurité avec 3 barrières, bakangi basali nyoso ke bakangi ba station mususu, batiki station ka moko bien mi balé juste pour na ke batu nyoso bazala concentrer et si ka moko pona ba police ba yeba et puis contrôle ezala makasi quand na bande ko yisa ba sans papier bokini na binote en tout cas ba sans papier oyo ba kota ki concert wana ba koza même mi balé mi satuté donc le baba o bazora mi basa ela mikanda ya batu ba ezala ki donc il faut ba fouiller yo ba contrôler yo na première barrage sur barrière pardon deuxième barrière en tout cas contrôle ezala ki makasi oyo sala ki vraiment ki concert ezalaki réussi bato bakoti bayebi ke mundu ke koti te bombe koti te mabe koti te tina kati ya concert sécurité ezalaki concert moko sécurisé na ndenge ya kosakana te. Alors bande konanga nandimi te ke soki Kofi alobi abeta lelo concert na ye kozala sécurisé bongo non au fabricas au qui que ce soit et kozala bongo te kande toyebisi bino ke muninga ya président azaka camarade na yote donc talaka ka Fali niveau a komi nango na ba science na bango na makambu na bango tout ce qu'ils font a komi musika bande konanga alors azali vraiment lisusu pembeni ya ba combattant bazali sous na mot à dire na musique ya Fali te. Alors tosobi bravo na musique bravo na artiste na niveau komi en tout cas c'est bien pour toi sokoza ni sengo na niveau yo komi
biso pe batolingaka yo tozana esengo ezalaka nde wana bravo aller en avant mais yebake nzambe azali Jésus Christ un jour akozonga ame na yo ezala esika ya bien soki lelo okei na mokili ya bawa yango pe suwe na biso mama malamu amemaka toujours mwana na ye na nzela ya malamu. Alors bandeko nanga vraiment bravo lisusu bravo musique eleki bien calme eleki bien oyembi na yo bien. Alors nzambe apambalo ope bakotaki babini basepeli bandeko na biso pe o bauteki sasa bayaki babinaki basepelaki. En tout cas l'ambiance était bien. Maintenant c'est après concert bon bango bakoyeba soki bakozonga soki bakotikala soki bandosala ba va et vient. Voilà biloko nyo concert ya urena bozobengango efongoleli bato ebele ba porte ba mususu ekangeli bango ba porte neti ba combattant mais bato mususu efongoli bango ba porte. Alors na malheur nyonso bien esengo nyonso tout et profiter kaka bato ce qui peut malheur ezali et profiter na bamsusu et kozala bonheur pour na bango bonheur mususu ko eye pa ya mutu et kozala malheur et pa ya mutu mususu mokili salama toujours ndengwana ténèbres lumière rouge noir blanc. Donc bandeko nangai donc voilà. Alors bandeko tozo kende to qu'est-ce qu'on a côté ba combattant côté na bango eza échec total parce que eloko bango ba kanaki même pas un dixième nango basali yango te basali plan na bango te donc ba échoué catégoriquement on peut le dire comme ça mais ce n'est pas grave. Mutu nyoso akende guerre chaque jour akende guerre a gagné mais abesaka ba brana été toyeb sabino te que parce que vous avez échoué parce que fali pesa première fois bo échoué te na 2022 2020 ou bien quoi boéchouaka mais boéchouaka na à peu près na 70% concert malgré betaka mais bo salaka ba dégâts bo lakisaka pena manifestation na bino ke bolingi te mais cette fois-ci vraiment donc tout a été surveillé tout a été vraiment politisé mais ceux qui bozaki batomayele bokokaki quand même attend ceux qui bokomaki sur place était mais attend na ba côté musu kaka na Paris na gare moko boye boke na gare ils ont non surveillé bo manifester bo pandi bo lakisi France mécontentement na bino donc il fallait kate ke bino bozala kaka focaliser ka place concert ezobeta tant bo mona ki wana batili bino ba limite botiki fali ya beti na ye mais lokola bino boza contre falite bozali nde contre système oyo ezomema fali ya beta musique na kati ya France il fallait sikoyo bokende ko saboter France yango moko bokei na gare mususu bobandi bopanzi ba magasin na bango bobebisi bobambi ba mabanga et puis bokimi na bino. Mais le kola mayele ya congolais ezalaka nango mukuse donc bino bozaka focaliser ka fali non ce n'était pas problème ya fali eza problème ya pays eza problème ya système oyo bazotia fali na kati abeta miziki wana ezaki même divisé na Congo na ba écran géant bandeko nanga ezalaki en direct na antenne nationale na biso. Alors bandeko nanga ici s'il vous plaît boyebi ke toza na période d'élection boyebi ke propagande ezo salama normalement na mboka nyonso tout place propagande et salama ka bandeko nanga basalaka nyonso tout que musique ebekate ba couvre-feu ba makambo ebele pona batu bazala concentré na ndenge bozo pona batu boza ba analyse mais na mboka na biso ba bar eza polele batu bazo kolangwa kutu batu wana bazo sakisa politique bazo futa batu ba mbongo bakende ko mela na bango masanga donc il y a pas de gens bandeko mboka o batika ka masanga elangwa eza mboka moko etambola te bane so boke na Suède masanga na bango pourcentage à masanga et souka na 5%. Ah, whisky était comme en Suède ya makasi. Na éviter so va changer loi. So qui doit osa même so whisky ezali, osa na droit ko so monka moko. Et puis ba komi kombo na je crois. Identité no so somi whisky. O ya ko so ba lisuta mso après 1 mois. Na Suède on a des bomonaka. Na Danemark ende masanga eza na autorisé.
bango ba Suédois ba yaka nde ko langwa na Suède bazongi na Danemark bazongi na Suède pona ba yebi ke masanga ebebisaka bato tolongo wana bandeko nanga tolingi tosala siko analyse parce que on azo sala ngo ezali bilongo boyebi ezaka bon matin lelo dimanche et bon du lundi à vendredi ezaka bon déjeuner na bon matin na biso en tout cas bandeko na biso ba combattant ba échouer na programme na bango parce que baza na ba population pe biso neti boye to tikaka ba combattant to s'associer na bango na ba idée parce que ce qui réellement nga pendala dans qui associé pendana qui na kacha combat na lingaki na loba na bango boyeke tozali na problème na falité bozali na problème ya système oyo mema ki fali ya beta musique lokola système wana France azawana na kati biso lokola batie 2-3 barrières tokokende skoyo na Paris na gare du Nord na gare mususu wana bakombo ezalaka wana na château d'eau kuna tokende kosala désordre total tokolakisa manifestation na biso c'est comme ça bato basalaka makambo koto bakale bino boke kobebisa kote mususu mais les bino bakale bino mbala moko bovandi nye etu mbala bino boéchoué mais ezala ngo pe acte moko normal bokoki pe koéchoué na bino ekosala eloko moko te. Donc voilà quoi, vous avez bien un courage. Et voilà, vous avez vraiment un courage. Nazo bengo. Nazo vraiment donc voilà quoi. Alors toyoka na boke binyonso ba combattant oyo ba lobby nini. Bandi connaissons ba combattant balobi nini voilà boyo ka bango na boke binyonso et kozala bien nazo benga yo na lobi nazo bengo pardon nazo bengo voilà donc voilà bandi ko bolimbisi nomo boyebi ka ba téléphone dinge kotaka gauche droite voilà donc tozo kende hein toye awa volume tolongola na publicité tolanda ba combattant après échec na bango pour na journée à lobby ba lobby nini est-ce que batiki combat est-ce que basali nini est-ce que batika na bango musique beta en tout cas no ya na live wani kozala kitoko makasi to solo la yango eza nango normal que ba échouer bazali bato mais batele makaka soki lelo bale beti vita na imana ba beti vita poli alors lobby nanga lobaki akobeta sous musique te. Ah, pardon, beta sous balete. Alina formé ton bandé ko bunda. So il formé na poli. Atiki box. Non. Bo telema. Bo continuer de bitumba na bino jusqu'à ce que boko libérer Congo. Boko soukate parce que musique est le côté. Ça n'est que goutte d'eau na kacha combat au bino bo bundaka. So boye barate. Eza goutte d'eau amukie mais bitumbeza makasi na côté politique na élection o ezoleka bande kunanga tozaka aw mais Congo na biso kaka na 2024 bokanga data lelo ekozala libéré bino batu bozoko loba ke fashi beto ba aozala wana te pour bolandanga ezali moko soda mutakozwa mboka wana nzamba sa bongisi soda. Derrière, il y a moi, si moi, ma kassi, une femme combattante. Bazo Zombo Kawana, n'a pas de temps. Ce qui est tombé dans 2024 était dans 2025. Et puis, l'élection, oh, yo, boti ka kubwa kambongo, et zalate. L'élection, yo, ko zalate. Na bo loba minga, tambe bombanga, bomba mnokonaga. Tambe bole bisi bomba. Bon, tous les cas. Boyo kaba combattant. Bon. Chers amis, la découverte à Congo, alors tout ça la défense. Donc, Toyaki, tu vas déployer partout. Et tant que comme le terrain, tu comprends que Bila a barricadé au moins à 5 km de la salle New Arena. Donc, tu as 3 barrières. Première barrière est à 5 km.
Deuxième barrière, ils à 3 km. Et dernière barrière, ils allient à 1 km de la salle. En plus, ils vont déployer la tenue civile, ils vont déployer s'est déguisé comme un clochard. Et au moins plus de 3000 motos où ils ont circulé dans la zone. Tant que tout le monde est là, tout le monde est en garde à vie. Tout le monde est tout à bouger, tout le concert macronisé et bêta. Il y a un moment où tu es capable de faire ça Congo. Et l'autre, tout ça là, pour l'intérêt en Moka. Problème que nous avons en Moka, sérieux. Je pense que vous avez vu à Lemba, même à Pano, il y a Minene. Bâti étranger, RTNC a diffusé concert en grec à Kinshasa, dès les stages de l'ESAM à Kinshasa. Donc ça là, exprès, parce que les toujours les Congolais va plonger dans la distraction, surtout les Kinois. Malheureusement, que les Batumingue sont dans la poteau, ils comprennent qu'il faut observer ça la télé. Ils vont continuer dans l'ambiance et à l'Église. Bon, oui, salami, mais ce n'est pas Fali pour qui a joué ce concert. Ils ont un pouvoir ou ils ont derrière Fali. Nous, on ne combat pas Fali. Hein. Voilà. Macron, multinational, parce que disposition et la hausse dans la journée à l'île, c'est du jamais vu. Et même Johnny Hallyday, ce cas qui n'a pas moyen, il y a une discussion. Même Michael Jackson, il y a un moment où tout ça, on a découvert. Papa, il n'y a pas ça aussi, message, je pense que vous voyez bien. Dès que nous toquons ce message pour motiver la déconnion, où il va un peu abattu. Non. Et tout le monde a dit ça, tout le monde a dit Fali Moutazo bêta concerté. Macron a la 4 jours de Fali dans le jeu concert. Donc la lutte continue. Bon, mais c'est raté. Surtout Batumini, il faut que vous ayez dans des espoirs. Combien je continue toujours. Après le je pense que tout le monde va sa structure, pour encadrer la communication et le combat la biso, pour encadrer ma cambobéré, respect, la discipline, surtout discrétion d'être toujours le bas. Et quand on a fait tout le monde, ici. Donc la liste continue, tout le monde a baissé. Merci. Bon, nous avons défense arena. En tout cas, nous avons tout année. Tous les combattants, de toute façon, depuis que nous avons les amours colonels, nous avons beaucoup de défis gauche à droite. Nous perdons l'eau comme côté. Cette disposition, nous avons répété toujours que nous avons colonel. Nous avons des gardes à vie. Depuis 4 heures du matin déjà, quelques combattants ont déjà enlevé déjà. Alors, il y a un autre lobby qui est non, on lève qui est garde à vie, à disposition et au service à rien. Mais combien profiter? Ndenge colonel autour fallait abeti mais fallait muta abeti. To beti na banguna ya Congo. Tant que Sabino en France bazana si. Même à ta président bazana mboka o bazana continuer que soutenir l'occupation bazana si makambo. Bana na biso nyoso ba koti concert. Bayaya baleki na bakulutu. Bazana sincère ya koyebisa bino oyo eleki lelo na concert oyo. Ça veut dire na biso ba combattant na bango bato bakoti concert mutu tout azaki fouillé à partir de 5 km. C'est batuni yo sur le concert ou la titi billet ba fouillé yo. Ba télémission yo o tenga ko tambola ba fouillé yo. Quand tout ça ko yé no concert oyo bore kitna bino lo ko côté to bundé na France be to bundé na Europe bato bazoni ba maintenir Congo na boum. Menga azo regretter na ba jeune nyonso ba koti concert lelo. Biso to ça to ko sala to za espoir makasi ke bango ba ko sa ba relève na biso lobi. To ko lembate to ko ba stratégie sikandinga moko na wuti koloba mais eloko na ko senga na bino bo regretter eloko moko te. Bo ko regretter parce que boza musika mais soki boko maka sur place awa mukolo bongo regretter eloko moko te mais bango to ba koti concert ba ko mettre bino masolo bo comprendre nge concert eleki. Et Zalinde Macron so bolongole ka ndenge moko ya uto so longole ka fali omoni Macron na sima na ye na ba lobby na ba secte nyonso amabe wana okomona bana nzoto afali na le so moko na zali kamba ko bakisa abakisa la vinga bisaka bino je pense que boyebi histoire ya loriste congolaise ezala nganga moko boye moi si azo autaki Benin azape aw na kati ya loyenge poko perdre âme na yo loriste la congolaise Ayaka a critiqué Bisso. Et où me l'a quitté, je pense que 2 jours après, à l'élite, qui va jouer pour Maïti à Kota Cimetière.
Donc, il faut toujours ça, peut-être toujours nous sauver âme belé sans binomoko ba kolonzo tona boyiba. Ils sont continuer lokoyo. Ba disposition au service en boka oyo. En plus ba ba CRS ko ba la province de ba memi ba on a parlé. Ba jouer à Paris. Bande ko loko ezaka avec comme physique ezaka spirituel. Basi ba loba ki yango concert wana il y aura des âmes, il y aura boy, il y aura boy. Bande ko nanga spiritualité za imakas. Babinga ngamwa utaki bene. Azaki na côté ni. Na côté na no ba combattant. En tout cas, na ebité côté à Fali, na ndimita za suna ba niveau wana ya banganga ba bene. Non non non, wana comme bilo wa mike. Ya za na niveau mo. Niveau banganga non. Na été so bino mtu bozaki nganga na ebité. Ba déployer ba mouvement nyonso ba bimisho plus de 3000 motos où ils ont circulé. Et bah Kangi au moins à 5 km et à Sali à nous arène. Et bâti au moins même journal l'idée bâti au jamais ba disposition donc bâti même à Michael Jackson bâti au disposition. Bande ko bomoni na yebisa bino bambongo nyonso bimi tango makwaza kina kisasa azwaki ba diamant azwaki ba or azwaki biloko tout oya yaki na muna France. Oye salaki ke etekami na kati ya gouvernement na bango nde mbongo wana mbongo basali sécurité ya Fali e wuti na ngoka na Congo bande ko France ko sala budget basi basala budget na bango ya Nemo Bimba bakende ko kolongola elikuta pona Fali non bande ko nanga eza mbongo na biso moko. Donc Macron tangazaki wana ti ba otombo wana Fali bazokende azwaki déjà ba lengo ba nini ba biloko ba sela ba iPhone ba pesa kiye na kati ya concert oyo votre président ya Congo a yebi qu'est-ce qui se passe et pourquoi le concert est lieu. Et puis bino pe ba combattant botika ko focaliser kaka na concert. Bon focaliser pe na ba politicien ceux qui ba politicien ba uti Congo on nyo so ko accepter asala na gouvernement o bino bolingité boye ba ndeni ya ko sala bango lumbe bon tika nan ba musicien bolanda boyo canapé combat ata boza côté gauche droite il faut y avoir de l'amour il faut que mo bolingo moko ezala kati na bino faut boyo canapé non. Tope boyoka na bino te bino moko na bato komba ngo boyoka na te boko réussir ndenge ni ata bino moko eloko ni na moto boyite ezanga na chef te boyoka parce que so bozena ba ida bien bolinge bosuka kana garde défense te bolinge bokita na ba garde musu bokisa na ba dégâts place nyonso bozo lega bola sa France que to leki dégâts bozaki contrôler te bino na bolo boza à l'aise eloko ni osaki osana moi briquet na yo na moi papier na okomi ke sika moko zui poubelle au pelisi yango poubelle banjo pela okomi esika moko boye na toilette publique au pelisi toilette publique okimi na yo kaka bon bolati ba kagoule tango ba police bazwa lilo bokimi et ça c'est ba moni ke bo ndenge ka bovandeki na kimia nyonso to wana do ba meli bino eza na mo normal atuwa nga bani na kosuka awa bo sala ka nyonso to bondima des fêtes wana des fêtes oyo et la musabino sko conscience et orienter bino na ba porte mususu bande konanga ya like partager émission na mona émission o etalami parce que ça na mabomba miebele na obimisa awa donc bande konanga bo changer stratégie na bino so bolingi pena mboka neza la libérer mais bo banga na bino te libération ya Congo ekomi nango déjà l'élection wana ezalate mutu mobo azobima aza soda ye mutu azo kozwa mboka wana na kidiba boko ya bolo bala danoise bo so ekobisami so bo pesingelo terre non c'est pelate faut botini langa ba mal ba secret ba coca na yeko bimisa ngole loko eza dimanche lenga na kanga mnoko be bimi kaka donc élection ezate premièrement mutu moko azo ya non soda mapinga azo kozwa mboka bokonga malala lulala bino ba boke bebisa bambongo na bino na élection bo pesi bambongo bani eke zéro voilà alors ba combattant échec échoué oui toko boss toko lobangote mais boye bake
ba bitumbe za kabongo bale ne bozana za kwa bobeta bale boko tikate botika ndeni botikate parce que bo échouer mais combat monsieur kozala bunda bo gagna héritier bo gagna ya batu boye bo gagna ya boye bo gagna lelo bo échouer alors lobi boko gagner kaka mais bosa nini soki bale bobeti bale bo échouer basaka ni ba changera technique ba changera tic-tac voilà donc c'est comme ça vraiment bande on a bon dimanche botika malamu ceux qui nzamba bateli biso benana musale belé parce que les premiers déjà tout côté 1er décembre moi j'aime décorer ma maison j'aime décorer de l'extérieur à l'intérieur pour Noël alors nazo bike le zoaba ba minda ba biloko sa bike je vais décorer ma maison pour le premier est tombé na 4 ya semaine alors ils avaient déjà quand les premiers wana pas et peli déjà la baba na biso ba débasser ba no peli ça na bango donc na copie ko peli ça na lelo voilà bozala bien en tout cas je vous love bo liker l'émission vous partager s'il vous plaît je vous love ceux qui mabe zali en tout cas na lobi mabe luka ka place amuki olimbisanga mais ceux qui na lobi nga bien encourager ngai pesa pe commentaire na o ça kanga kito au moins na atanga ba commentaire na bino vraiment bozala bien bambote ebele que Dieu vous bénisse bye bye bisous la famille.